famille à Gianni ba aussi il y a du mousse il passe la ngana il y a du mousse mutu ba lo il passe yambalo il passe la ngana ningeni ngana yani moza za mutabandi nunga za mongo omoni liboso ya caméra oyo ekoki ko komisanga kizengi ndenge ya komi kizengi lero oyo na tolo bana yo ona olo bana ya yebinga ke na olo bana ye a colère na olo bana za kate ato mesoko pomela ki masanga na yebite na moto ya filma ki ye wana ngana obenge nono ya nono akosa eloko na bana ya basi bazali wana bakoli biso et puis azo seka makasi zo seka na zo chalo boko boy c'est pas normal ba maman bazali batala ka biso partout biso kotaka na ba télévision nyonso tango bokomi ko sala biloko wana yebisanga ba responsable msa minene ba pesa biso respect ngeni na olobana na maman et puis na petite sœur na kombo na ngana no bolimbisa ya limoso oyo asali wana na ebite nazo comprendre te na age wana bolimbisa ya bolimbisa pardon mama ozaka mama ko boka biso to ko lemba biso te baleki nanga basi boboma moto vraiment un supplément de moi nous sommes ça là aussi bino vous souvenez pas la pour l'unité biso to ya kuswa ngora on va pas la vie nyo soale ba ko baki na bien gaou oizalo kwa kuchula baninga na yo asumizolo maima so lobia na yo ki yango siko ngana yo rendez-vous Nekisasao. Batika respect d'abord na oba oyo bakufi. Oya kufi wana aja ya biso. Aja ya moto nyoso. Ezate bokomi ko sakana na ngolo kwa base. Wana ngana aja contre nyoso. Bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler un os, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. De l'organisation, du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa
Traiteur, sa cuisine principale et traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent autrement et écoutent. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes, Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura. Femmes, brillez votre capacité, brillez votre travail, travaillez sur vous, donnez les meilleurs de vous. Ça sera quelque chose de mieux à faire pour que la parité soit vraiment au rendez-vous. Très heureuse de vous savoir nombreuses devant vos postes internautes de suivre cette belle émission Une vie, une histoire. Une vie, une histoire, c'est une émission qui est dédiée qu'à la femme. On reçoit que de femmes, on reçoit que de braves femmes. Les femmes qui donnent vraiment leur expérience, motivation, expertise. Ça sera notre bénéfique et pour vous, les femmes qui nous suivent de partout. Et pour ce mois de la femme, on a eu le plaisir de recevoir pour vous une grande dame parmi de grandes femmes parce que sa rôle et son incarnation par rapport à Oya Sala, en tout cas, ça était avant de conclure mois de la femme Oyo. Donc, il y a Maman Mbalio Sombo parce que c'est une femme par rapport à son rôle incarné dans les réseaux sociaux, na troupe théâtrale, en tout cas. Et donc, on un peu quoi analyser par rapport à elle, n'engeni na banda, n'engeni na kenda, motivation les zones n'engeni pour que incarner moi si à l'obéla nini et moi si azan nani et pas ya Maman Mbalio Sombo. Merci beaucoup à l'homme qui a sur cette émission. Obed Mampouya, merci. Merci à Franck Stemai Dissouka. Merci à toi et merci à tout le monde en tout cas. Merci à tous nos fans qui me suivent de partout. Que mon Dieu vous fasse du bien. Le rendez-vous est pris pour ce 19 mai avec l'homme du peuple pour un concert du peuple. Et le pasteur Moïse Mbi et la réserve du Ténel. C'est un rendez-vous ce 19 mai au stade de Martyr. Je suis avec Maman Mbalio Sombo qui est déjà mon invitée. Elle m'a fait plaisir parce que c'est une mère. Il y a une émission, Une vie, une histoire. On va savoir plus sur Maman Mbalio Sombo. Bonjour maman et bienvenue. Bonjour Maman Priscille. Bonne maman. Nangolu Anzambe. Makambo kolega bien. Makambo zoleka bien nangolu kaka Anzambe. Merci ngane na kopesa yo merci. Nengelero yempina kotala ngai sika ngai na lali saka mulimo na ngai na libota na ngai. Vraiment. Question na yo ngai na kozongisela yo. Voilà maman question na ngai yo kozongisela ngo kozongisa pena ba basi o bolanda biso parce que basi mingi ne balanda biso awa. Alors mbote nanu na basi onyoso bolanda yo o balinga rôle na yo ba sepelera na yo vraiment tango za sur ten surtout na tenue onde ba maman ba sepelera nango. Na pesi mbote na ba maman nyoso ya mokili mobimba. Na Europe, États-Unis, Asie, wapi, Brazzaville, surtout Centrafrique, nini biso en Afrique centrale wa mobimba, ezana na Côte d'Ivoire, Congo mobimba na Est kuna nyoso baninga kama Maman Mbalio Sombo na pesi bido ba bonne fête ya ba mama ndenge de kaki. Nzambe apambola bino na ba papa. Apambola bino na bana na biso. Apambola mabala na bino. Apambola bano ya biso ya baso biso to bala saki. Nzambe abenisa bino na kombo na Yesu. Amen. Nzambe abenisa bango na kombo na Yesu. Maman Mbalio Sombo, une vie, une histoire. Et c'est émission to racontera ba histoire na biso, ba vie na biso ndenge leka, na tanga ki wapi na kenda ki wapi pour que et motiver moi si moko ko vanda musika mona ke Maman Mbalio Sombo ka ndenga sa boy. Nzokane Maman Mbalio Sombo leka ma boy.
présentation on a Mbali Osomba na nani Mbali Osomba azali Engami Mubali mwana ya liboso na libota ya papa Jean-Robert Eluju pe ya sona. OK. Mbali Osomba azali mwana ya liboso na libota mubimba ya monene oyo babengaka ye mingi ya paka. Sokolo bi ya paka pa na biso bangala ya paka za ya mukolo. Oh, bokela lokundoko. Fa pekato. Mbali Osomba bandi mosalo ya théâtre na église catholique. Ponga na za catholique. Catholique banda bo mwana biso toza bano to tangi penda classe ya ofele. Oyo yebite okenda ka classe mais oyebite soko bafuta ka bidervan. Totanga kina catholique mais na bandaki kosala na nzela ya kosala ba ndenge tosala ka ba théâtre na ba école tango ya lakina ba collège Boboto wapi ba Saint André banan ngasi ko na lakilo kwa numéro 1 na Saint André na jusi Saint André ba coupe mingi tinde ko ya ko koma penda ke na banda ko sekisa bato yaya nanga ya mobali pe ya sona na dida marebo soko taraki mjoto wera bilo pesi la lero wano za mwana muke na ba vie Joel na pesi yembo tena mwasi na mama Mimi sika bazali na bana nyoso tu na Suisse na pesi bango mbote bango ne moto bayaki komema ngai na mjoto wera. OK. Mjoto wera zani mjoto wera zaki moko ya Père Bifalo Père Delight sango Bifalo azalaki Père Kiré ya Saint-Pierre. Na commune ya Kisasa wana na ba 80 79 ou 80 pour le longa moko na ko 44 ans ya musala. Oh là là, ouais. C'est à féliciter. Ouais. Si le lot aussi la carte. Nzamba yebaka nenga pambola ka moto pe olanda nzela na yo na ndenge ya bolamu. Oh non mosusu azo ya rapide po asimbakisi mosusu azo ya po asimbakisi po joanini biso to simbate kisi na biso za benzami. Amen. Yango wana nzamba zo tika hote tozali toujours bana bakoli makambo wana biso tozali sute mais nazo sila kakate. Toujours tina kokoma koko mbali. Kombali. Membalo. Mami mbali. OK. Tango na yiko grand frère tango ba trio da Sufa. O ba benga trio kombo ya danga. Suplex na Pasco. Komanda danga nakanzo ebaki bango misato tango baye ko kende Côte d'Ivoire motamemaka bango président Jossar le bombas na pesi yembote sikajali na mama po via autobara na pesi yembote na mama amemi bango na Côte d'Ivoire tango bakomi na Côte d'Ivoire ba trio da Sufa basali nini bakimi bango bakanisaka jaka Suisse njoka Côte d'Ivoire tango batikali kozonga Père Bifara lobi minjote tambolaka il faut kaka na trio okene musika te télévision za tango na kata muke poto zo ataya ko donc sama masolo mususu OK tango to kom ba memi ngai na ke ko sala test na ngai kuna ba swinga ba lobi kaka ke nenge to sali bato ebele abaki na posa bato misa to meto yaka soko 40 mais balobi to batango to sisi ba test ngana zalaka mobali baba naka ko bega ngai ekofu papa ekofu azalaka bikopo na moko ko joka puta moko ko parula mama set ya wana papa azalaka ekofu aye pa na Joani pekisa mobali na yo na ko papa ye ma set wana Jean wana zaka pekisa su Jean zabe ka Joani oli papa po ba comédien ya solo c'est ba mongo oui wana na kosi yote wana za yosamba te po bango accent wana peza ka bien bon te bato mosusu ya babandundu banandaka accent na biso bongo fisto sai asa mutabandundu na biso ka kote papa lokuli pe a son âme azaki mutabandundu bon oui bongo aza mutabandundu lokuli wana uta lokuli ai kombo ya vie na bango azaka na balabala d'accord c'est ça ya ka ndenge ngape na joka mbalo som OK donc tango to kei Lubumbashi ko présenter bazwi biso misato ndeto yoko yeba na trio mangamba Mangbau ngadiadia pe ya sona Mangbau pe ya sona ngadiadia Balioso mangamba le trio da Sufa wa trio da Sufa na tuko biso to yoko remplacer to comme trio mangamba to kei to sali opérette ko yebana tango to sali opérette ko yebana to ke ko rakisa bato ya liboso wapi na Lubumbashi to komi na Lubumbashi na stade ya Kamalondo stade plein monto ya zalaka na
actrice principale ezaka mwana mwasi oyo babengi na Marie Claire Fara mpe à son âme bandaki kozala na Brazzaville kotika biso mpe caractère na 6 mois yango 7 mois ye moto azaka actrice principale azaka mwasi ya maître pas Angbao tango tokomi mokolo tokomi lokola lelo après 2 jours bayanke ya Lubumbashi bayibi mwasi bakenda ye bakote ya Kolwezi biso totikali vili nani akosala wana omone sika makambo yaraki principe ya nangai place makambe banda sika makambo yeko banda wana batu bingai likonga na motema tu batu bingai likonga oyo bamonga barobi morofu tu ata pa robi mayo tango tokenda ka banjonji yo moto sala ka mama ko sala loko wana ngabi oui na yeba na sala ka répétition nyonso babi la répétition est la mère des sciences. Très bien. Alors ndikoyo na yebi rôle ya nyonso ya moto nyonso azali awo bato anengo wana batikala kana voyage te to soko moto aberi ngana la place nde na ye ko remplacer to komi samedi na ba 13 ba 19h ngana na yebisi ba veta kinga ngana robinga na osala place wana kinga tombo yo petit yo mer na yo ko bango ba ka ba yanke mer na yo kamona clair ko sa ko wana ndeka ko wana bifaro ajuli boma sango mais ba boma biswawa posta de plein tike sira siko nani akosara nana kozwa la mama ngana yebisi bango nga kasomi maputa na tongo to komiti spectacle na 14h to komi 12h mama sana zo mona na temaika kana rati maputa na bimabo na tremi na croix potokota na bisto ke le stade takinga zole kanga wa hapa sanga mbote mer boni ya yebiso tele ayebi donc c'est madame moi nanga adikana beni ozi mama revoir que mama nanga na reti na beti na koma po opérate yaka ya banzembo OK santa bi nomo ni boni mobali alingi yo mpero etari ngai te na yebisi yo izaka opérate ko yebana na kota na stade ngana mangbaou mobali nanga mangbaou na kaleso na mutu ngai na simbi ekolo na bakoni na mokongo na kota biso baito ma stade ganga baba ngana to bima na bete loko wana presidia kolikana mwana maswan ponga na créer na makambo ezalaki te mais na kati na incarner rôle wana mais bakisi sikoyo na pesi elengi na rôle ango tango to silisi bifana di mama oya sala kiawa wapi mama wana onga na zambon ifara pesi na biboke ya mbongo bafungola boy ngaye kofa esala ke kofa wapi nani more bebje more yemta ka mettre la scène na biso pe asona mi fa po ba vie ba kola biso to tarajo bon bango ba lero tanga to sana ba 20 ans 21 ans ya tikali kuna libera kotikala libera yango wana siko na chaki kombo nani Mario Sombo kombo ya mama ya camarade danga donc yo zui comme maman camarade ko lati yango donc bade ko mona camarade fendurte mama wana zaki ya kocha bana akocha mwana mbali koma Benel akocha Benel misato atie bango na sima ba vani na bango ba bouger pété ya zo ken OK ya zaka soka koti na porte boye symétrically 2 minutes avec sila yeso mbako kende okende kaka tango to zongi kisasa to yena RTNCD oto na obenga kala Renapec bano ya lelo bayebi kombo wana bayebi te c'est pourquoi on mon amba ça ela côté toi on est ça ba koma grand ba koma ba grand bango bayebi bango ya ko finga na ko banga mikolo tende yango bango réseaux sociaux de baby si bango wana makamuna bango ngaza ka kuna te très bien réseaux sociaux azaka mbonto Elima c'est bon très bien dragon to côté RTNCD wana ba réalisateur ya minene ba njusi ngoi ba vie direka wana ba manda chebwa ba pe ba chema yele ba manda chebwa wana bisa ba ilunga mwana buti ba grand siko producteur na biso ya bosonani Jean-Louis Chimbalanga ozoyo ka makambo po yemo tabeti sa biso na ba to minene lokwa ba gens de variés na ba stade ya martyr to sali opérate ko yebana mbala moko ngai na bimi première sortie kaka dans
succès bandi nie mbalo sombo ko ngade da yeko lukangai na lupango pana biso na lupango na isoki po to yake lupango famille na wenza libulu ya koti boya tuna mama mokavandi libanda njoka mama ngonde yewana kolokombo boya beta kamibali poya bana ko beta mibali ko beta ya ko beta donc yona incarna na mama wana na comportement na mobi manyoso zo beta mibali ko beta na basoda yaza ka loboko luboku wa moko ngareda kwa na libaba yeko tuna ni mama bonjour papa na ngai ona oluka malosomo ona oluka malosomo zera na bengera oye akozwa maseti alan. Donc c'était par là que le Somba Botamaki, Combo et maman, on incarna qui rôle la maman parce que maman malgré son comportement, mais c'était une mère. Alors au Québec, on est bien. Ouais, très bien. Maman, maman ya maman tina comme na libota na ye, comme le revanda. À 5 ans, peut banni n'était pas drôle. Non, na bana ozo ibele ba voyage nyoso na sai ba poto ba web. Ya zanga ba siperte. Alors comment ki maman o yanga. Et na rôle ngo incarna ka bo maman de yo moko centrano na poni lui. Le là aux alati bo aux maman parce que le moi sinde aza sacré moi sinde voilà moi sinde pesa ka bon moi sinde pas dit kaka et le so ko ndo joue ba rôle mingi ailleurs maman et on se la rappelle plus par éducation et quand on se la rappelle par so moni bientôt beti pour maman de a sala kanyoso ina nyoso wana motivation ne uta ko wapi e uta kana musala na zo sala po moni musala to zo sala oyo omona moto zo tala biso na télévision bato mosusu ayebi ko jouer te mais ko tala o tala bina o tala erere ya liao mais ngaso ko na zo sala na koti na mozindo ya litsolo ngana zo sala po moto ya vanda zo kopana bi non. C'est ça yango yo mwana exemple mwana oyo yanga ya mwasi oza na Asie ale mususu ya 18 ans ba camarade ya papa na yo ba ye na ndako yo bimo no bima manga na bimi okamata olati bilambo ya mikuse kalezo zo bibanda yo moboti otiki mwana bima abima ndenge wana soka bakeko kanga na mibali kuna yo lobi ba violer éducation utaka na ndako alors nako fiako la yo makofi po yeba ke mbalo yo soko na lati mabe yako mbona kabakamaka ya batata mususu ayaka na ndako akoma ko yebele nzoka yena kamona na bino na elateri na ye akoma ko yebele yako pora na akoma ko ya mingi no aya kutana elateri oyo falona lataka kwa kena ko beta lisoro kuna sika bakuta na kamona na bango ala lataka non ça mignon wana balina français ça me plaît yako porandi oh là là et par là au ba maman de sko ba idika kabana parce que maman dans maman de monto ada mokozi ya ndako na mobali aza mwana yo moni kaka ba yeko yebisa yo tomona ki papa na mbasi kuna na balabala yo mama okabati sa maîtrise ok bari ko sala ni ok ok comme mona bozo boy papa sanga na libanda ok ne komila ki c'est pas moi si wana ke yepe alero ayebi ngai pela zaka mwasi ya mobali na ye ok alors oya tanga ndoka ba mise ngorambe oyate mwasi oya tangi oyate siko yokola na mwana mwasi wana oya bandaki moninga nani izaki mobali na yo yo ne moto ko okozila mobali na ona ndako o edike yeti kanjelo za ikoleka maladi ezali makamu ya pamba pamba na tina te ok oyo mosu na mukaka baloba mwasa za nduma mwasa na za nduma mwasa za mabe mwasa bobo siko mibali bino bobo sana bino bosalaka po mwasi atondi saka na motema yo zo sala sepela ozo sepela okempo la libana moninga tika ina mbeto abwaka loboko boy kusa na kusa motema na yazate alali wapi mibali babosa na kake tango babima kake ne musala tiki pero kote mais moi ça fukami zambe pambola papa posoko ya zui ngana bano tokolia libota na ngape ndiko ta loso donc si bayaka pam bayen pe pona libota na epete o babota ka bana basi pam mais ozo sala wana soko mwasi asali yango bolobi ya za mabe mwasi basi mibale moko bayaka na quartier na ngayao soko ka bana mukina tongo pa basukuli nano te babandi bakle déjà na bar
Bilo pilipili. Bazolia makoso na bar. Como na bango. Ngana binga ka bango ba marata. Ba marata. Non, ba marata. Ya marata. Marata nini? Marata nini? Mais soko bani ko finga mobali na ina ndako. Marata ko tarate. Abosa ni kaja mwasi alibala. Okay. Nini yango baranga ya nini? O baranga? Sairanga nini? O sairanga nini? Me ozalaka na ndako na ye. Soko moni asaira yo lokote me songe pa na bino. Olo sala buzoba yoko kero mela kama sanga mwana mwasi ko banda masanga 7h atongo ti 19h. Ojwa babana ya bandeko na yo, ba ya kurambela ka yo makoso na 14h. Ba memela ka yo bana ozali ko doa zemi ofele. Chobona bango. Voilà, merci beaucoup. C'était là Maman Balio Sombo. Vraiment, c'est une mère en tout cas. Tous une casquette à Maman Balio Sombo parce que vous comprenez conseil, vous comprenez base ligne yazala. Yazara mingi plus na basio yo ba négliger à foyer na bango. Basio ba négliger à éducation à bana. Ma ba éducation et où ta na base. Base des années ni maman, papa ok musala, maman da otika na bana. Comme Maman Balio Sombo za maman atika la na bana. Papa sali nini? Ake musala et yango moni ba rôle ya incarnaka mingi yango wana ya ko éduquer mas ya ko éduquer bana parce que ndenge bana biso bazo beba lelo ndenge bana biso bazo se dépraver lelo faute ya société et faute zo uta mingi na biso ba maman parce que biso tozo tika bana laisser aller mingi. Alors maman ba yo soko ka conseil ko pesa et na conseil au pesi que mibali nde basala rabiso mabe mibali nde ba blessa rabiso mibali bango wana baza bato bazo sokisa basi mingi la majorité eza mibali mais lelo mingi mabe la majorité pesa basi bango pe bazo blesser mibali bazo ko matina poko boma mibali iyo ko loba nini na makambo wana ko boma mobali na mondoki na banko alors wana ezali wana ko boma mobali wana ngana kokota na kota ka makambo wana te ngana zo conseiller kaka tranquille mère ezali kaka mibali te poto tolobito soki te nangaki na ya so côté ya mwasi kaka basi pe bayali basuka na zabulu Brazil akosi yote leki nanga ya mwasi totamona katomonaka basi mosusu komona azokende o ndenge soit déjà borobaka to matana ngomba ngenge oyo ndenge namona kia wa mama Elise auti kokende mangenge banto nyonso balandani ngulupa boke osani kosa bolani yeni ko filmer bagay ko filmer acha na TikTok ko chiola nzambe soka pamola tima meni oui apamoli epo na ngonga na ye est-ce que yo so tali mabe yo so sala na base tika mibali ya baninga luka ya yo basi oyo bazokende kolela kuna nzambe pesa ngai libala nzambe pesa ngai libala akomana dumpe libala o yango akomana ndako abani koyiba botuna ya lobio akomisa ngai na suka te oza normal suko ya linga komisa ina kingasani ya suka obio wapi obe manuku emsu bibo elenga bibo kuna fefo basi camarade ya mobali na yazo ya na ndako ya komi kolula camarade ya mobali ma pis na basa poto to bela kichasa na lobika basa poto basi muzo poto ba ya nga ke poto na ja 23 ans o moni basi baza petit de na mibali na bango ba koma ba papa ba tonga ba ndako na ba kisasa bazali na yeko tanga ko mwa bato te na yebi ta on a lobi 23h ba misuba non ba botami te ba mame ngunduka ba yali ba mama minata bazali ba rose bombula bazali basi quoi basi le femme bazaki na mibali soki simite bokabwana na bino tala ndi kamo yana ka soki simite bokabwana ole boya ko zokisa naka mobali bano sala mwasi zana ndako yozo na mwasi mozo pendo kotisi est-ce que ngana oto sala kalisu jamais wana yango te mwasi alibala zakana kamadi te ya moto ya bala te o ya bala ne kamali na yo po bokopesa na masolo papa kuna zake baba bino bobala mais yo zo sana kamali na ba oyo babala te ba oyo bisa conseil ni papa zate wa ke voyage bongo yo kufanda ka bo uta mo pepete bazo linga
osa buzobolanga masanga basaka na yo po boko kana bino na bino boko bozonga na ba minjemba. Moi ça libala ataka camarade ya moto ya balate. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ezakati. Ya mankwad. Camarade ya madame ezali oyo ya bara. Ozo pe bara. Mais yo bana ki koreza libala. Okoma na ndako bani ko sala kinduma. Siko yo za sala kinduma, oli bado sala zo kinduma. Oya zana libanda, abani ko luka kota na ndako ya libala. Mais yo zana kata ndako ya libala, o kanaka mangenge ba pesi yo. Okomi ko luko bi malibanda. Onda tona kate. Olingo tona nini ti. Poto ngano. Ya mangwa mbwa. Donc baso yi ko tonda te wana. Siko olingo tona nini? So esimite. Soki papa yango barobi mesana na papa. Soki yaka o soko bosuka kaboni yo moko mesana. Yeba ba degré na nombre. Papa za kaboni. Papa za kaboni ngombe ma papa bolingo boma ye. Tara kampe azit. Loko yo lingo tona, mama bitona. Kene ko tona kene nanda ko na bino. Ngo nyama. Parce que pesa yamba le kanda baso bokenda ko baka na sali boite na sali boite na sali boite. Ndoko saraka. Moi si pour un respect mama tout ça bande ko ya mobali na yo. Tout ça bande ko ya mobali na yo. Tout ça mama ya mobali na yo. Yo pe mobali tout ça bande ko ya mwasi na yo. Tout ça bande ko na ye, tout ça pe mama. O mobali boso bona, boso sona na mwasi na yo. Ozuru bana mwasi na yo, empeme ya mama na yo. Moto ya boteli yo mwasi. Soko kane ya libosida na bino mibali. Boko misi mama wape. Moko boku tanaka na kwa mama bango azalaka. Oyebite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kala. Solution ignorant, c'est la ça. Omoni oyo. Signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé. On a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nios tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango. On a nzoto abiso ba papa. Ce qui bon lingi, on mesurait ba centimètre non avant banda ko pakula. Pour me koloko ça, on ko mesurer les sous. On commande que borax toujours champion. On comprend? La question nationale qui est on consomme si comme on soutient na Congo, kaka na laboratoire mais à missile. Et puis, et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Docteur Pichou Tondele, yéne savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichou Tondele. Dans la pharmacie, il y a une formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, dans le master, dans niveau, il y a l'université Marien Ngouabi, puis dans niveau, il y a Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans le œuvre, dans le laboratoire CRMTA, où il y a le laboratoire médecine spécialisé dans la production, il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire, qui c'est à partir, il y a des étés dans le biso, il y a Congo. Ya mama na yo nyama. Yo se kisanga? Président. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission en tout cas. Pour ce mois de la femme, parce que Yambalo il donne de la gaieté, l'enthousiasme et puis ça conseille vraiment mon âme de retirer parti naïe. Ah, aux hommes moi si briller capacité naïe. Ne m'a pas belé, ok? Au plus bientôt comme y'a malato qui n'a quoi qu'on que ça sur non non non. Moi c'est voilà qui t'a mettre nos sokoli maïna nzoto au blati bio badosa musala. Papa qui musala zo il va couturer la maka aux aïna on a tongoté. Il faut changer. Il y a comme belle bako qui m'a biso. Oh yo tonda to luki karani na tonda te. Oh biso mono to qui mi sa mi bal. Alors même balolobe loko moko wa. Olobiso que simité il faut tika. Mais non, on simité to tika to zo na sujet de l'éducation actuelle. Boto bongi sa moko na bino comédien leki parce que donc on les trio wana otangi ngadia dia fa otangi mangwayo otangi susa dango otangi yo et apparemment zo ki peton o sona ngadia de bosola pe si bo jouer déjà na ngadia o ya lali wana mwana te
Moi, Kamadi, l'équité, moi. Johnny Faye. Mon fils à moi. Parce que Chic Choc, c'est nous. Bien de vous saluer Chic Choc. Kolo, ya masolo, bisol. Nga moko na bango nga. Nangba upe ya sona masate. Moko na bango ya na moko mususu, boyebi. Ayo tanga komwa batuta. Koma lelo tanga komwa batuta, tanga bon. Ezaka ka ke banto ba yebi histoire. Moko na bango, yeyo. Et puis mon asalaka test, c'est moi qui l'a fait. Oh, yom to ngam na zo ba te bere ba yana Chic Choc ngam na sa bango ba test bere. E bere. Ti Johnny pa yaki. Bere fai. Ba yebi komo na yanda. Modero. Oh. Comment Johnny Faye yanda modero? Modero Lola. Lola, OK. Ba yebi komo wana te. Na kama mama susu ba Chic Choc lo yengene makolo matanga. Pour moi na yandako. Yandako ya tongo. Soko ningo tala yango sika bimaki na Sarajevo. Azaki mwana nanga no. Sarajevo. Mobai nanga zaki nzeta moselu. Ngonga na pesa ka kombo nzeta moselu. Pe ya sonam, auta ikotika biso. Lola. Jani. Mutapesa Jani Versace senga diadia. Mutapesa ka ikombo. Katuso wa uwe na combien de matin moi comme na mbulu ye. Bozo uwe na boyebi ye. Boyebi ni solo na ye. Boyebi kota uta. Pe ya sonam. Na ebi famille na bango lero basoki ko bungisa wana nkoi ya famille motema na bango nalelaki banda ba matange bandi tozokenda kana leki nanga deba ya ko zokanga mwana ngam tokenda to beti mwa tu na lingo mona batu belite nazolela kaka po omoni chef wa famille ko bungisa e brusquement eswaka biso ne mutokenda ko lukata mwa ndunda yango Maman Leli baleki na bon na mon ba petite sœur musulo bina ba biloko na bino a raison azoloba na Leli personne. On est beau partager avec nous un bon moment malgré joie qui wana mwana na ngaya ketaka na oloba no mwana totamoli ne Congo mobimba. Et si vous avez un problème, est-ce que vous répétez en solo là? Il y a un balio, tu as un problème on a coupé. Il y a un mwana na biso, tant que mwana soda. Bah merde, tu n'es pas dans le bêta. Tant qu'on peut te longa na longwe na sali la mama. Mais c'est sûr que le ngé ko longa te poser loko na biso. Ya mbando na biso to salaka. Alors ka zaiko la ngala. Zoko bima longwe est-ce que boto li zaiko? Alors. Et c'est le la trio kadima. Kale dilu na matolu. Lo pepe kale dilu mona na matolu papitex. Le trio kadima. Na kalaba trio zaki na yango wana proposa bisato. Wana ki soda na biso. Et puis tant que l'on yem tatikala ki batikali ko gérer pena asimbi Chic Choc lo yenge pene bandi. Yena po hein. Na po Firenze. A po Firenze ngam zwa kai. Oh donc yo mona ba arriver ba na nyoso. Mais bango nyoso ngam na ene vala. Oh mais vala. Mwana barumbu na Kigoma ngazaki na marumbu na Isoki ngam na ye na mulala mulex na ye na Nicole Kitoko na ye na bakemiri na ye na Mosabu na ye na batebere na Chic Choc lo yenge po ezaki ya biso na zana susi nango fai pe ya sonam na lo bébé on a poto ko tuna nga poto te pona zaka kuna te te na tuna poto te parce que nous lobi que yo na batebele mais le tout le monde dans les réseaux sociaux apparemment quand la personne souffrait et ça va comédie belé pas qu'à faillite et belé tant ba comme ba problème na banga sukoto ba belé apparemment ba mona na te et comme le quotidien na bino ba comédien mais ce quand muta kufi yamba la bimi ngamu na yaki na ye na pas exemple yamba la bimi lobaka ponga mo na usa émission voilà yamba la bimi ke ngam na sala test na ye ngam na yebi via mwana wana parce que moi mon kezo leka bozo monter bozo salir image ya travail de titan oyo bo sali oyo muto wana sa net bino bo former bango tia comme peut faille wana c'est grâce à yamba c'est grâce à ba tebele ba c'est belé on ba comment pena ba grand c'est grâce à ko manga mingi bandi mango te mais c'est grâce à vous le ba ça ba proche ça malam. C'est là. Il y en a qui sont là comme moi. On a 3 personnes. On a mis Congo Misato. Il y a un bimisi bango tout.
Ok. Bimisi bango tout. Na bimisi ebele. Na bimisi basudiata. Na bimisi bazigura. Sigura voilà. Na bimisi banani ping pong. Na vina ba koko ping pong na sima ping pong bimisi. Kui na pomba. Koko na bayaka. Moko na utaki Tanzania liboso. Ba iko zena na aéroport ba opola mbula. Ba ya ba koko na bango. Na bimisi ba mabe ambila. Na bimisi ba liberté. Na bimisi ba tatini linda. Tanti Linda. Na bimisi ebele so na ba pasi ba tango tala équipage oui ba ke ba Noël équipage na bon na bimisi tala chic chegolo yenge pe bimisi ebele ba moselu ba nani ba na go ba tina ba papa ntsakala ba ye chic chegolo yenge aba kede ngwe ba banda na mango wa bimisi esobe est-ce que tu comprends voilà mbalo comme ce qu'on wele la matanga mo wele comme ko wele mais comme vous ande ko souffrir to mona be bate belé te lo ba liste comme na mbalo posa 4 ke ko zo ebembe tenga za kuna te presida omoniko babiloko na bino ba journaliste na bino mosusu ya lokuta ya pambala oyo bozo benga kango wana za ko bozo luka matière yebisanga batoni ni voiture wana la liste bazar bazangeo eyo ma bato azomela na biere lero yo na nani batieri susu simise auto hôpital auto bela na eputa zani malade ajoka na enzo to biete bake ko chana batena bifi oizalo kwa kuchula baninga te ba uchula ndebe mais moi mo chula bembe yango ba do chula bembe bon mo chula bembe oye bien ezanjera moto est-ce que Jani pas na ba vie ya mabe po liwane ko ma saboter bona tout le monde vie ya mabe ya ndenge nini genre Jani aza mwana mobali o ndenge basala kanyo soke na sentaki wana mabe zate mpo o ya sentate nani biso nyoso o ya sentate na senta yo pe ba senta yo te ba senta ngai alors soko mwana mobali osali makambo nyonso oyo mokili balobaka osente obala yede soko osala yango toza yolela tosenta eza vie biso toaki na succès akosakana te basi bazolandaka biso na kosente ntango na sente naye kotala sikoyo ke non succès bazeraka polobi mpe esilaka tika lero nazala boye naye na poni ya ngai ngolambe nije ngolambe mama na Jose mama na Meje mama na Bajika mama Jose kenge na Mikili baze bele mama na Redi aza mama abane bele mais siko pourquoi na matanga nyonso ba comédien et comme aka ba problème na liboso bandi ko senga bosunga biso bembe ye nzamba sali mama Denise acheme à la pâte mais comme siko bino nyonso comme misu kazi bakendo joie toka batie misu bakendo joie mama sali pona mawa bo mama ba okunda Jani kuna ndenge ni aya na mabere na ye na bana na ye ba mona papa na bango mama merci mama na oyo ya sali ya sepelisa la siki bo mama soko ya sali tena na kosa mais soko bato moso baningi bakele nango na ndenge ya waya wana nde malamu te batika respect d'abord na oyo bakufi oya kufi wana aza ya biso aza ya moto nyoso ezate bakomi kosakana nango lokwa base wana ngana aza contre nyoso yango moni ngai makambo wana nani nga kokoma na ngai susu te omoni biso toza bato mwa tout droit soko ngolo babo ye nani akoma olakisa nini ingamba lo sombo to comprendre na biso ekoma nango ba jalousie moto na moto nzamba pambolaka ye na ngonga na ye donc yango wana napesi kaka merci na mama Denise Nyakero tozoki na sikjana biso baki ke soki simbaki te otiki et tout mais bato bako condamner moyo ite po moyo déjà kei moyo balobela ka malamu moyo balobela ka baboko ba fleur parce que nzela kende za la moi bien to ya te condamner Jani pourquoi mais les gens disent pourquoi si ça marche pas pourquoi elle restait toujours avec la femme en question bon yango na lobaki na yo makambo ye moko abandaki komona na mwasi na ye ngana azalaki te moi nazongiselo réponse wana ezate moto na moto mosuka ko yanga na oto za chéri ya likangwe nazana ngana meje na ngame ngana oto bimaka siko bazo pekisa ngana ba peti tika president wana akambulu bani mengama kamonga mona ke pana yo na ali ka kutu koyoka bango te amanga na kula likanga na yo
pesi ata de barobaki na ngana mais c'est ma vérité na bimisi nyoso yo siko comme nemina bango ba yebi onga na yo ka kepa na yote wana quand même ngai na yebi donc yebi tanga ko bibisa nde sale ke la brina ko menembi la batebi na yebi makamu na bango ngaku to la brina petit dango leki na ngango moi c'est na yebi ate lo ah ti yo lo ngwa yo tika ki na yebi na ngapenda te na yebi na na moni yepe na ba réseau te pona tala kana makambo wana te po bêtise yo za kanga bana basi bakoli alonga na kotana yango ndeni mutamona yango mwa mama po mama ani mama atotala kana yali bisala ngunga mwana ndi ya beteli ngali solo abo ezaki debo owe ka bosusu otali mwana mwasi respect na mama izate tamwe bana basi bazo tula kaya kotula melelo bango bazo tula bazana kwa ruja wa 4000 kakoli 2800 ah ebeli pona buzoba melelo pe la brina otula po déjà imaginer que mabe na réseau wana ye na nzambe na ye nga nazana nga contre moto te naza pe makambo wana te mais nga soko nga moi so sakani na nga ukabwani to na ezako ko kamana o apimelo mukanda o ozemisa makama mikana waneza mukanda zelo kote ngaza kana kisasa wa o vivre bien na voilà bien des personnes no za visa na ngana visa na ke kana nga c'est passeport nanga naza na carte nanga fatia sali carte et puis me montrer na poto te boya ko za résident na za artiste munene ya mboka poto cimetière na poto na sani okufi na sa eloko te awa na do sala ba do mona nga mona tie so na ke ba to yamba nga kitoko so ndenge yangani yo moko kamunuko kamuna ngamna lobade o petit nanga sai dani petit nanga lobaka nani video lobaka mame yo boy no mwasa simi so souve aniki so nini okengela kabana atina ngate yo ngoko sani na okengela kabana elengi nene est-ce que nga musana na mama mbalo sombo boy ebela mbase no okengela bana queen mada alors queen mada poto boucler la boucle Muni mangana oli pasa na yo o famille Jani ba ko silikele yandi mos li pasa na ngana yandi mos muto ba oli pasa yambali li pasa na ngana ninge nini ngana yani mos za muta bandi nunga za mongo li pasa ba pasa koma mi bale boye o botambola kama o stafaka ba tuza mona ba commenter muninga yambali oti to tambola ka oui ba li pasa na ta ba petite ça fait siko ya ta ba 5 mois o moni ko tambola oui otambola na moto oui mais boza même idée te OK même idée te nasidikaka na ye mingi nasidikaka na ye nalobaka na ye oyeba omoi moto mosusu liboso ya caméra à perdre yango ngai nalobi na 44 ans ya caméra liboso na ngai nayebi oyo nalingi naloba très bien omoni liboso ya caméra oyo ekoki komisanga kizengi ndenge ya komi kizengi lero oyo natoloba na yo ona oloba na ye ayebi ngaki na oloba na ye colère na oloba na ye ezalaka te ata omesoko pomelaki masanga nayebi te na moto ya filmaki ye wana so yanja komi kizengi oui asoloba na ye mpe likata nano na bandela c'est pas normal c'est pas normal na moi non kufi mais yo zoloba eloko nino koyi koyemba ndenge wana natambolaka na ye tomelaka na biso bien so na mairie bloka na tika nanga ba masanga soko toke na keka biso kasavubu na kotala ye moi 20 wa na baba soko comme 19h ponga 19h déjà madame abenga nga déjà aye ba position nga yama bébé akomika pepe wana eza ala besoin to ya poto liaka na ye c'est la moko mutayo kana mutema pasité etali soko yo madame na benga kona 19h yangani aye ba ko ba position nyonso aye ba position pona kosa ka place azana gauche ana droite nyonso na ye na nganda ko ya tikala na ye makambo ya salaka na yebite na kamwe net place na banayi comme bon local le 5 mois depuis utaki Afrique du Sud ya malade yango ba misuwa lobi eza ba tonga utaki États-Unis deuxième fois na kende tiawa tant na ye banda wana ti poto benga na ka partir kunanga zaki na Miami na bengi a kesu deuxième fois maladie na sabi na tieka na ba prière nzamba batela ipe azongi mais pourquoi ko sabi lo wana babi batonga ya Afrique mais te bouger ba beta ke batonga ngape na zala kite ngabi loko la siko na zeba ngalo omoni frère na eloko na yebite na olobate omoni malobo il m'a tapé qui dit ça matsaka peso valeur na miso bato babi ça c'est qu'est-ce qu'on appelle ça en français bon moto ya zam quand même responsable voici un responsable pour nga bana sa mission
madame nanga ebisanga yeba oyo koloba ba oyo koloba oyo yebite koloba te lelo alobi nanga deva moi nanga mwasi alobi nanga bi j'ai confiance alobi nanga nyengo wana alinga kana sa ba émission te parce que yani tiko koma kizengi akomi wana ndo lobi wana abebisi makambutu ocholi mkoko na bino mwana na bino bomoni ke loko ebomi yango donc la bride mutabomi na âge ya sexe nde bomisi jani na âge ya nono ngana obenge nono ya nono akosa eloko na bana basi bazali wana bakoli biso et puis azoseka makasi seka na ozo chalo boko boy c'est pas normal ba maman bazali batala biso partout biso kotaka na ba télévision nyonso tango bokomi kosala ba biloko wana yebisanga ba responsable musa minene ba pesa biso respect ngeni bosenga soutien bato ba soutenir mino nde ko abike beaucoup faire des bases on tovanda ka boy ovandi na hôtel ka boy yango na lobelo ko mona bi kosenga passe tika na continent kana mabele na ngai na kosenga na poche ya moto si Franck Semai gata na ngai ni question ambali o omona ka souffle baté hein oh ndeni ni madame nanga ngako mingi vraiment pour pesa yo pasi yango no moni ngai na komana ngana system ya Bellingham ndeni ni susa batu pasi ya kosenga yango no moni lobako omona ka mona ka jouer moko ya Real soka chebi pa chebo ami baki ne kulu ya batu pasi très vraiment marqué binaye mais c'est un conseil au pèse parce que la famille de Gianni sont vraiment en colère de tout ce qui est conseil na kopesa kolobelanga ko tout conseil na koloba na diminuer très bien na ninguna ibsaka na mama ya biso mama Gianni c'est moi mama leki nanga mwasi o muso alobaki lelo na comme on écoute kimanga ma petite sœur na biso maman na oloba na maman et puis na petite sœur na kombo na ngana no bolimbisa ya limoso oyo asali wana na ebite naso comprendre te na ajuana bolimbisa pardon tolela leki na biso mwana na biso ngana za na bino même moral très bien na bino même moral baso bozo yoka wana ngape na zo yoka bolimbisa mama ozaka mama ko bwaka biso to ko lemba biso te baleki na nga basi boboma moto babe ba comédien boboma bazabe bozabe ba comédien ba to sekisa ba to pe ko sekisa na ebite soka lobela ka ngona sans soko ndenge nini to batonga ki ensemble eloko ebomi Gianni yanguyo tanze mango na zoni nango souter kasi mungala yo yango lisu ba yangoyo dembeza malamu te eloko diama bayemba kan eloko diama ya mais ya kokotsa kombo ya Gianni akufa pone eloko yo atayo Priscilla azama be yandimos te yandimos fa senga pardon faut s'excuser et ça bien pendant qu'on aurait mémoire à Gianni Faye parce que tout bon ça qui Mangwaou mon vieux maître Paille il y a un anga pe sanga ba conseil et quand il y a Fredi pe sanga et tout bon c'est battu belé tout bon c'est vraiment bateau na aller au maramezo que ne ko bon ça battu bon mo zongo ko théâtre bon zongo ko cop boye ba kiyan dimanche yo petango bela ki ba senga ki lisungi ba chaka Congo ye wana ba genda okuni mutano singo ba lisungi tout ça ba yedaki maman Denise atali musala ya tita maman asali 44 ans sans ni sans problème sans ni to kata ba rankite mbalu guerre mona mutu na yo kapete yo ka succès ba guerre te wana yango musala to sali to yela kite oso finga na réseau sociaux yango ine musala to yela kite omota na kena o zolo ba ko finga yango te wana ba mama Denise bazana ndako papa Fachaza ndako ba ministre ba premier ba papa Kadima ba nani ba Augustin Kabuya ba grand prêtre ba nani bazali ba papa nani papa bazebela pa misengonda ko bazaba ba biso sena nani papa Bati Lukwebo bazotala biso na ba télévision ba Mboso ba papa Mboso bazotala biso ba grand prêtre bazotala biso ale baya mona ne buzobo ya kofinga na ya bêtise bazana bana na bango bazana ba koko bazana ba bana bo ba pepe ba meme ba papi ne buzoba biso de to banda ki théâtre tant to so so to banda biso théâtre no le kana 14h na 14h so ke bandika ba balaba le kauki papa
exemple lokola na koloba kwa exemple na koloba nini papa Bahati azotala théâtre na biso na mwasi na bana na ye na ba mama ya madame bazotala bokoyoka bêtise te mais ya lelo kotala te bêtise on no mona te na komoyoka na soni nga moko omona mwana nga mwasi suka ah papa mais ça c'est quoi ça mais ferme là na telemi ya mote wana bon maman balolo za maman balo bana bino pe botami ba sila ba belle vie ba guerre na bango wana bino taki ba mbiaka ba mère au pour forma wana il faut que nous tuna bango e binda kuna bango na una bango sika bavandaka tabi bo sebila nango te ba bifika makambo wana te po moto na mutazaka na bana naye très bien net yani mos na zongi seli yo pona aza camarade na ngai moto na nga tozalaka na ye na wana oseli c'est peut-être na ko yebi ko yebi soke o yebi ndako na ye sika zaka na kasafu bukende ko tuna ye ngo yo na ko kata bangala de ko na lobi yango po yaza mutu na ngai aza mutu na ngai tango na lobi a bien que akoloba ku to te yo so conseil na sili se ko conseil na loba na ko fasega skills télévision kufite très bien asenga bengi bato bibo ya non na sala yango pona boy tango musuba kanisi pona boy ko excuse ngai c'est fini famille ne kinza mutema asa ndeko na mutu loba na likambo ngana lobi a te ba misuku ba osepela ba ko ba kangisa ye voilà mutema mabe c'est pas normal asali mabe mais bo pese ideke bondela c'est ça on comprend mais oh yo lobi wana bazan ba to pe bana batata na bango boko to na bango voilà merci beaucoup maman Balio Sombo. On s'est arrivé à la fin de notre speech. On a pris le temps avec la maman Balio Sombo. Apparemment, pour comprendre où est Balio Sombo, pour bien définir la bande qui tient yaki innovation. Oh, y'a n'onga bon maman, pour bien nini oh y'a incarné kami quoi coco ben la mabasa mabala matoi que moi ça zaka boité oui moi si téléma moi si briller ma capacité na yo ngana okamaka wana télémisa penda makamu yo oteka ka osala ka bo luka mo simba bo et ko sala bien to ko le longo na bato babungisi bato en tout cas. Merci beaucoup Nabino. Yamba le somo komina suka na bayibalandi yo. To komina suka na lobika na pesika communiquer moko. Biso na sobana chaque le ngi tozo kutana na itchere. Chaque jour na partir ba 17h 18h to zala kawana. To kabona ka moi idée moi mawa to zala ka poto ko kanto kan saka janify. To zala ka biso tout to kene côté musu de na itchere côté matanga na biso ya chaque le yenge ezali. Donc to za wana biso nyoso tout. Na pesika mboto na fanatique na nganyoso plus précisément na première dame na biso mama Denis Nyakero, on a pesi mbote na Fati Béton, et puis on a pesi mbote na ba prêtre, ba Tilukwebo, Modeste, grand prêtre Vienangai, président, on a pesi mbote Sikazali, et puis on a pesi mbote na ba comédien Nyonso, ba président Nyonso, ba na Nyonso ya théâtre, on a pesi mbote Sikaboyadi, tous à la bon même morale, tous les la de connexion faille bien, biso Nyonso, tous à la même morale, et non ya son la tinate. Kowe la pété. Kowe la pété le côté. Bakolo Djani, Bayebani. Kowe soko ezaya yote bobo manzo tuté. Eza makama. Et puis, donc quand tu étais aussi ici, mais qui maman Jena Zole la biki, maman quitté ko ça en bas, ça bambo mais ya zo mona te lo morte. Mbela wana maman zo pesa wana ça dérange. Wana siko il faut otuna yanga siko na zonga ka epano. Wana il faut ko kutuna bato bazo kenda ka kokutana ka bato. Et vous ambia ka. Ngano te. Ngakutu ba obenga ngate ba ebina oloba. Merci na Seigneur Jésus-Christ. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Je suis Priscilla Makangui à la Mégane pour les intimes, pour tous ceux-là qui aiment bien m'appeler la Mégane de la presse congolaise. Merci beaucoup à vous et merci à la grande famille de l'Afrique Info. Merci à tous mes followers sur mon compte TikTok de partout en tout cas. En tout cas, nous sommes en Afrique Info, une vie, une histoire, une émission qui fait la promotion de la femme. Tous ceux qui maman balu sur la casquette, n'a bon maman, n'a bon moi, c'est pour qui concert à Pessi et lobby. Nous tous nous appelle bassi, vous avez besoin de défiler une émission, la vie une vie, une histoire pour que tout motiver ma femme, tout motiver bassi au babota, bassi au bazar, ma bala bazar, ma coco, sur ma bini, ma coco salate. Moi si dans ton randa, moi si dans ton ramboka, moi si azali pilier, il y a société paye en boka na biso. Voilà. Et merci beaucoup à vous, merci à Franck Stemaï, Dissouka, merci à Obed, merveille, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.
dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche elongo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilisi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler un os, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. Dès l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semai.